à tout découvrir. Amen. Vraiment, ça passe le coup sans plus tarder. Toujours bien gagnant, Abisoya Jérôme, tu peux 7 minutes. Alors pendant 5 minutes, ceux qui a dérapé à 8 minutes. Historique, il y a Banan Kembo et Sangissim Solelo. Merci beaucoup. Nepte na kolo bani ba 10 minutes. Bon, ce qui 7. Tekeza papa moko akomi ko prier awa abutaka semendoa. Bongo papa mochiri ayebakiye de bango bayebani biso to ebite mais un jour to saki na muninga na ngai puninu. Alors, muningana puninu, il a fallu alinga na kati ya Coran na kojemat, mais pas linga moi swana il a fallu to solana temporé bolila. Donc tangu ya ye wana lopango église na biso suka place mutu kwa muneneza car wana jaune mur ezala kwana tobimi na porte to moni temporé to bani kolanda ye mais bazaki na chef mochiri. To bani kolanda bango tobimi tokomi na Sine Baudouin bakati singambo ya nunga boulangerie ezalaka na boyebi yango bakati sina ngambo ya nunga bakoti na balabala wana donc en face Chilombo na ngambo kuna boulangerie bazwi balabala wana biso pe tolani bango monsieur Mochiri muke atali na sima boyebi na tango akala ba papa bazakolo ba bano bazaka bulu krapir soki krapter mamo bazaba bano bazaka krapir alors biso zaki krapir ngo wana tozaki mobulu na kati ya kojemat chez Mochirazo sepelate ndeni biso tozolanda ba na sima biso pe na puninu kaka na sima tozolanda bakoti tinelo ya ba Pascal tunnel ye boye et l'équipe boye côté moko boti moga na teka badianga wana mais na tunnel e kaboniskoyo les deux blocs wana bakoti biso pete tokoti na tunnel là ça va que biso te na biso te mais tozola na bamba na puni pa tomoni bakoti na lopango moka zaki na nzeta mbila na katenga biso pete ye tokoti na parcelle bango akoti na kati ndako biso pe tokoti na kati ndako bafandi biso pe ta présenter sur place à ça te faire na divan siko tomoni cérémonie moko kuna baprier pour na Jean-Pierre soka chez Mochiri amemi Jean-Pierre et papa Pedro Moshemokime pour pas prendre la pona ya sekobela lipo biso pe tokoi mwana tofandi abondeli afima ina verre apesi nani bolila Jean-Pierre bolila ameri biso tofanya biso ka total allez papa moswa baluki atenga na puni abibile osama na Coran so bien tozana na Coran abiboye maganzelo mibale éviter yiko kabita ka boye ba deux chansons le roi de Zania se fait la langue de mon punir duo on avait un duo punge c'est-à-dire punir ngeba duo punge donc tout les banse wana zambale na kiada o jani wapi bandi melaki yawe batoni nas on les a composé principal to le roi to kina nzema chimba toi bachini dinanga dineku Yesu wa kwamba tu songa nayo et si on n'a pas tout le monde papa na ta wa sini biso la parole oh mais biso tout les qui m'a fait ta wa sini biso la parole je vous dis on l'a raté nous avons tant na roi kadingi gato zaka classe pour la Clémentine yana mpia yambea nazalaka chef adjoint ya classe nazalaki tozali na bango na sima na benga au campus na longi na bana nga nazalo fana na katikati ya bambela bazaka 4 filles na 5e garçon la donc papa garçon ale peut-être wasongani nazalo diriger classe na fana na kati na bamwana même kolona tongo etani dans le commune d'école na fana supa ba Clémentine bazalaki te
nekofana na place na ngai ya kala nafandi kaka calme siko bana classe bana kasavubu wanafuta kasavubu bafana ya papa wemba banaimba mazungu na papa wemba na koti sio na chiche siko sheshango kwa mama hiyo tutalenge ni banakata chika sio nimesute nafanya kala chiche usubira kwa mama hiyo ikomba ngei bate eba kumba chiche usubira kapite siko na soko koloma na bango pe tego iteme nani saka mutu chiche usubira soko ande tout amina liloba tant kaka to bimi classe na salaka na bitija wakangela mwa moto zakane na Coral Sidoni Aniga anafanya après balabalo kune landi Aniga che kangela na place ngamba kama kangela bana basi place ezali system na mutu ngai kaka na matina fula pota wana bafula tongo tonokele na train kosonga na fula na fani che na kangela leo bana basi place to fane sikabo calme to komi ila faito ke kitana mongo to kitina chilo tato minalo na punini to kitana chilo to kiti to se diriger na kunda tato na peto so ke ne kunda te me to itelo ko ni le tina so ka na kunda to ke kunda tato ke kunda to ke na to sina bana kunda to kuti ba ya sele ba ya foto bazala kuna ba ya Elisa batoba bi papa moko sana munga soki ateyo okosa sumu te eva alobi mutateyo sa sumu te aloba ebite ke réalité nini biso tokutana na kuna nde esika tomemanaki groupe akunda toeti epaya topesi sango na bametre so tobiso batopesaki sango pa metre so toke pa mokasa funa tomemani ti tokomi wana tofandi toki papa ngo afandaka tozwi babibonga tofandi bakiti atozwika bakiti wana libanda tokuta ikona biso tofandi papa wana moko loga tindaki abimika libanda ta papa na moko amike bafanda na baba bana osuba esali azongi na kati ya ndako nzoka ntango ye azongi na kati ya ndako afoti te ntango me po boyeba bana kembe bandenge nini azongi na kati ya ndako abimi amoni biso ake kotuna nzambe bano ya mike basali na ya ebisi bango ke nzambe ebisi yeke bano nga nalobaka no na 66 wana tokomisi mpo na 76 c'est-à-dire 10 ans après bango wana ntango abimi abandi kolobela biso sikoyo eloba na nzambe mpe tozalaki bana mike ti kobanda mpe ya bana nkembo wana na ndenge babengani biso na kogemat bana nkembo ebandi na 76 nzambe atalisi biso ke okozala na choral donc choral nzambe atalisaka yango na vision ti toye kozonga na kogemat ntango tozongi na kogemat ndenge noel euti koleka wana tozoyembi na bango ndenge toza boba le premier neti dimanche ndenge dimanche ezalaki lobi tomati na likolo bo tozala boye totikali kaka boye tondokende kuna nde kobanda ya bana nkembo na mois de janvier. Merci beaucoup. Merci maboko makasi. Et ça, un témoignage très profond comme je vous dis. Je pense que Toleki a combattu Bana Kembo sur Leki, ok Lola. Obangi Masumu, Okokotika Mabe, Bolingo Zali. C'est pourquoi il a été question de pourquoi tout ça dans l'atmosphère. Or, c'est à partir il y a prophétie oyo Nzambe atena kata mosali na ye parce que il y a promesse. Il y avait une prophétie sur nous. Il y a un truc qui est vraiment très important. Papa Nabiso Oazali et Kokotingi Aya Kota Sabiso et Sikanto Outi. Donc nous sommes venus d'une prophétie. Tikan Zamba Zolokumu pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Donc tout ça va dans Kembo, il y a par hasard. Et je vais même vous dire une chose. Toutes les fois qu'on a vu un pengua, ça m'a frappé. Et c'est lors qu'on a compris que non, Nazali, je ne suis pas comme tout le monde.
Donc mutu mosusu okosala lisumu moko boye eleki nango pete me ngai na makambo ebele oyo ngai nakwea na masumu nazwa frappe ya nzambe osakana te epermetaka nayeba ke réellement j'appartiens à un Dieu. Alléluia, alléluia. Donc mwana nkembo ozali mwana ya promesse, ozali mwana ya prophétie, il faut se saisir la prophétie wana nzambe azwa lokumu. Tozosenga na bandeko na biso ya protocole lokola ngonga na biso ezokende eke makambo tozokolobezana ezokoyokama na matoi babandakila kobongisa service ya kolia epui bandakila koservir de façon ke baintervention so ezolanda ekuta biso tozolia matoi mpe ezoyoka. Alléluia. Po toganye temps parce que ebele bakokende epe mosika bakozwa mituka transport ya pasi epui tobosana te na 21h toza na couvre-feu na biso ezokoba. Donc couvre-feu ya biso te ya mboka ezokoba tanso boka c'est couvre-feu ya bana nkembo te couvre-feu ya Congo ezokoba. Donc voilà un peu ça. Eza nde boye. Donc bandeko bazobongisa kolia tozolia epuis kuna tozoloba bolibisala komi distrait mpona moni biloko kolia vraiment nzambe azwa lokumu. Bon voilà tokangi miso tobondeli mpona kopambola bilei oyo. Nzambe papa alola topesi yo merci koyekela mobayelo nzambe yokomisaki kosakisa susu biso toli ya table oyo ezali kolandisama ya maloba na yo papa mpona kopekisa bolingo mpe bomongo nzambe otya katikati na biso nakisaka bana nkembo oyo yango wana nzambe tokoyeba kozwa susu lipo akokabola na mwambisi oyo yango tobonzia mwana maboko no papa pambola yango tika makila kisukisukene kopetola yango nyonso yali ya yo te nzambe ezala mosika na biso mpe kini na nzambe ekonza katikati na biso bilei oyo nzambe kokota mitema na nzoto na biso tika mitema na biso tozala na esengo ya bolingo mpe ya interpellation na ntina bomoko oyo tozali na yango kati na yesu kristo na nzela ya profesi nzambe yo ndenge ya biso pambola moko na moko kolia bilei oyo kini ezala na biso na komba jésus kristo mondeli oyo amen. Bon appétit à tous. Merci pareillement. Voilà. Je vais annoncer que pour la mise en place, il y a Jérôme Arbaké la Bisso. Maintenant, la Congo Moto, il y a trop. Papa Pedro Moshimoken. C'est ça. Moshimoken. Azana Bisso, tu vas même des Congo Moto, on va faire ça. Donc, Bakia a lié à Moshimoken, Seigneur. Alléluia. Dès que nous avons invité, il y a un programme de Bisso pour la coalition. Ma projet, ma aspiration, faire un projet d'avenir. Pour nos grandes familles à Zanago. Nous venons aux grandes familles. Les bons amis sont les avantages dans ma cabozo comme ça. Alors, puis sont grandes familles par le cœur. Est-ce que les amis de les amis? Nous avons cabozo et papa Nabiso, président de la séance, papa Louis Jacques a son téléphone pour nous comme la Casri. Zambé a son locomo, papa Louis Jacques. Elongi omozomona nde elongi ya papa Petro Moshe Mokime toyoka nde bakoexplike biso yango. Petro Moshe Mokime omonika ndenge biso tozali awa. Petro Moshe Mokime na papa Pele bazali baoyo bakendaka relege na Kiri. Donc Petro Moshe Mokime na Pele bazalaki bana na nzambe me komba koma neti kulukuna le kane biso tozali awa omoni chose ndo dire toza bandeko na famille kuta baya Pierre bana bangale ka ya Pierre mais nazale ka ya Pierre te. Ouais, donc ndenge Petro Moshe Mokime bazana papa Pele. Siko papa Pele wana papa ya papa na bango. Papa Petro Moshe Mokime bazalaki kaka na papa Pele te, bazalaki na papa Ilonkolo. Papa Ilonkolo wana koko ya Régine Ilonkolo. So boye bakate Régine Ilonkolo koko na bango bazalaki bango nyonso na groupe na papa Petro Moshe Mokime koko na bango papa Pele koko ya Régine Ilonkolo papa Ilonkolo bazalaka de 7 bazalaka na molimo donc oyo koko ya papa Pele
ça va le regard que la grande famille. Alors la grande famille, ils ont notre famille. Je sais pas les mini, tout le monde ils ont habituellement. C'est pas bien que la réunion parce que la grande famille, ils ont ensemble la tête de plus loin. Dans ma rebelle, on parler sur le développement. Alors sur le développement, c'est qu'à l'instant, il y a un ayo, tu as pu s'amener de façon que tout est gosso. Parce que quand vous allez presque une société, on a batamaye, tout ça dans ma beaucoup, tout ça dans ça la malam. Alors, ils ont déjà un projet Mougazali sur Bananke Mobilité, à la longue comité représenté qui sont les 17. Les 17 jours à la réunion dans la grande famille aux Awa, ceux qui ont goya ils ont malam. On a toujours parlé sur le développement. Pourquoi pas Bananke va zapper dans le centre médical là-bas? Pourquoi pas tous à la pharmacie Nabiso? Pourquoi pas tout qui est plus loin? Parce qu'ils ont prophétie, c'est la prophétie tout le temps pays marathé. Donc on va essayer de il y a tout ça qui est il faut que tu aies une réunion. Tu aies raté pour mourir Isali, pour Isali tout mais la tout fait non. Donc on a besoin d'un biseau. On a besoin d'un yondeko. Pour y avoir un mécanisme autre qui est plus loin. Pour ceux qui ont une bataille, la prophétie n'est pas une bataille. Les gens qui ont un biseau, il y a pas d'enquête. Le système va venir vous allons ver. Et dépend de maïl nanganayo, surtout côté de Sangani, parce que ça déjà la bande de co va se préparer déjà au tout développement. Donc tout ça il a biso tout s'impliquer dans le Congo. Deux autres parler n'importe parce que comité de les 17 la réunion à Bananke moto sana. Tout ça il vraiment présence na biso ya yo ngai na ndo zane sika oyo. Jour wana oya. Dans le de tous les ans tout côté na tout Sangana, tout ça va il faut se faire malade. Tout ça va être une année de suivi. Donc, pas un peu dans le balcon là-dessus. Merci. Merci. Beaucoup de gens. On a mis un micro, tout est bleu, respirer. Et on a mis un sur le premier. Donc voilà. Nous avons dans le coup, si vous avez dit, comme un moment de l'école, on va s'y faire. Donc, peut-être les autres qui sont là qui ont voté. Mais dans le Golo, on avait si vous êtes prêt à ça, on va libérer. Et c'est que nous avons tous impliqués dans le mot pour concrétiser un projet ou de faire un projet. Voilà tous nos adresse maintenant à Papa Nabiso. Papa Prosper Mansoni, les dirigeants des dirigeants. Le lot tellement que grâce à qui dirige les gars Mingi, a comme Papa Diacre, à ceux qui ont été présidents. Ça Papa Moulaye. Alléluia. Kolobi, hymne musique. Nalba malem, bon on a kamuki. Ba maman mo. Ba maman mo. Batatali. Batata bakangami biloko na moyo. Batatali. Ok. Wana eza ba cri de guerre. Bialongo ayokani te yango lo aolia. Wapi? Ana bandolia te. Merci. Nakanisi biso comité restreint. Il y a Koral Bala Kosala. Alléluia. Tolingi to remercier bande komoko. Nakanisi to balusa na biso ba rencontre. La plus de membres. Badera ba komi ebele. Alléluia. Alléluia. Être biso to sangisa bato ebele. Ya wana tant tozo benga ye to Eric Nkwa aye liboso parce que ezali grâce na États-Unis, Canada, Nigeria, Afrique du Sud, France, Belgique, Angleterre, Irlande. Batouana nyonso na bazala kana biso elongo. Alors pour toi atteindre batouana nyonso ezalaki grâce. Il y a ingénieur, il y a journaliste, il y a monteur, il y a réalisateur. Papa Nabiso Eric Nkwa to beteli susu Yesu maboko makasi. Tozo continuer pour remercier Bato, Baosutuka. Tellement kawana papa, ok? Tant que on peut se cadeau. Alléluia. Donc on remercier Bande comme Soussou.
Ça veut dire tant tozalaki tobane ko sala makambo nyonso. Ya José to sala ni, ya Jérôme to sala ni, tozo bunda. Mais to komi place moko bandeko moko baye ko pemisa biso. Papa moko lera koti vraiment apesi biso esengo pe makasi ya konje ko sa mosala. To bengi pasteur Kayembe tango azo betele ma to beteli maboko makasi. Cela veut dire tango a continuer l'évangélisation a continuer mon mobimba au senti bozui esengo parce que ezala ki musala moko esenga ki muto sala et puis papa zo salango na esengo na motema yango comité récent à lobby ata ko peso ta maya pamba mais aloba no merci na musala no sala yo ko basu de ko mususu. Alléluia. Alléluia. Je vous remercie sur des comme Soussou. Papa Nabiso, évangéliste Mbungu. Évangéliste Mbungu. Tant que vous avez mon salaire finance, Nasi a tout mis à José Ming. Abané au Benga José a 17 fois pour passer la réunion. Donc à continuer à Moussala et puis à soulager ma Moussoussou. Vraiment, tu vois que Zanga de Kolbarabango, merci. Pour na Moussala Malam, au Bazali Kosala, na grande famille, n'engé comité restreint dans la société à se décharger. Puis Bandeko Oyo Basungi Biso, na Moussala Makasi, il rentre dans Nyon, on a pas confinement. De récupérer Bandeko Ebele, Maté et comme Mikolo Nyonso. Parce que vous avez un projet malam, mais vous avez vraiment tobeteli sous maboko makasi ata toza kolia. Et puis tozo remercier les sous. Tozo remercier sous bandeko o basungi biso na mosala oyo na ndenge tozali kati awa comité d'organisation. Et oyo azali mokambi na yango ezali ngana kuta ba obenge fachi beto. Papa na biso Louis Jacques atelemi to beteli Yesu maboko vraiment bo comprendre azolia ye wana oyo asali ete makamunyo so ndenge zoleka na esengo pe to vice président na ye eza évangéliste Mbungu to monye kuna na protocole donc bazo fourrer au moulin bazo sala malamu vraiment. Et puis, pour la charger la restauration, maman Nabiso Muyombe, baza elongona maman Nabiso Eliba, baza kuna na Coca-Cola bile to BTP sur maboko makasi vraiment. Pour la organisation matérielle, service logistique, nandenge tozongo na boye, papa Nabiso Yannick. Telemako papa Enoch Yembele yana biso Enoch ndem tabane ko lukaba kiti asali musa bazali ki emote bazali na biso papi simatalwa et puis papa bana biso papa Nathan tata pe azaba bitele ma Nathan azolia Nathan OK yana biso Nathan bangwana nde ba bongiseli biso makambo service protocole na biso oyo baza ko arranger biso malamu eza ya na biso Sita Yolande ya na biso Pembe Neige bazote mabisika bazali ya na biso Landu Rachel pe ya na biso Papila bangonde bakambi biso vraiment na protocole pe na modération na biso ezalaki évangéliste professeur psychologue papa na biso kapende yana biso kapende atelemi beto beteli Yesu maboko makasi merci na présence na bino nyonso pe bino oyo bo se sacrifier boye pona toyoka na Bible feti moko boye basali se feti mais bato bayeti mais bino be 8 ans yakoya tobina bino nyonso merci pour continuer ko sala mosala nzambe ete nzambe akozanga te ko pambola bino na kombo na Yesu amen. Tozongisi programme na biso topesi ya na biso yampia maloba pona kopesa biso ba non stop mola matoi
toyebi ete tozo courir derrière les temps. Alors yango tozo lia, tozo loba, c'est parce que so tobi tozela tolia 18h ngobeta bandeko musu bauti kinkole, bandusu bauti mongafula, mutu musu bauti kasangulu aza awa. Alors to sunga bango ke bakanga mateto kaono moko alalaki na susiati. To bengi yana biso mpia beto fuku. Alléluia. Ah, na comprendre que bozolia. Bon appétit à tous. Bon, avant toyoka ba communiquer na biso, tozali ko benga président ya ko pesa biso communiquer moko et puis na simande to ko continuer ba communiquer na biso. Bon appétit à tout le monde. Bon, il y a un combat dans le communiqué ordinaire. Pardon. Bon, il y a un abino, mais bon, personne n'a pas de kaka. Bino ko ya bino ko tikila ka matoi na attention mon. Bon ça te ko ça. Biso to benyango agape. Mais agape ya na agape. Bon agape ezali boyozwa. C'est ça l'agape. La différence agape. Nansi ba théologien ceux qui va na agape wana. Alingi koloba ete tozolia na agape biso kosala agétion basungi biso basali geste agape bango bapesi bazwi te tosenga na biso ete topasipe na geste wana tozali nasi bomona bazofisa biso na eloko te. Nous avons tout dépensé na tolingaki tolia bien tomela biso nyonso e sikoyo ekosengela tozwa bamega mpe bafrais nyonso mpona conversion ya baimage oyo tozwi e permettre bandeko na biso oyo baza na Amérique, baza na Europe, baza na Asie olingi kozwa la première bénédiction ezalaka bien. Tozali na premier lundi ya l'an 2021. Nous avons l'édition, on remet également dans les logos, poto babengi ndenge esali bango te komona mbiaso ezalaki lishani Yahweh, tout ça qu'on appelle Toli à tout ce pays-là, Kolo Pamola Bango, Tikete Moué Bandikolo, Ezra Moubo Kosa Bisoma Kamouine, ma projet Union son Kolo Tokanisi Kosala, Osunga Biso Okene Kosraïsé, To Bénissi Misala, Miamounion c'est diable, quand on est Biso Bimbo de Biso, pour recommander Boka Biso, Tikete Ozona Biso, Péwana Koputza Biso sur Kolo Tokumisayo. Na tombe de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne année. Zabé à Pablo la mission de son. Bonjour qui va là pour sur la route de musique. Pour la mission de notre tika la photo. Tous ont mis la tika 21 juste de 4.
Donc, nasema kama tunasema kwa kwenda kwa leo na leo na kama nasema na Mungu ni mambo. Donc, tukutane le 17 janvier. L'État dans le secrétariat au commissaire Congo, c'est très important. Les 14, les 17, 12 ans, 14 heures, tout ça là est fort de Natango Malamu, tout ça Natango Malamu. Le 17 na 14 heures. Dès que Balobi na biso, Pogo Sanake, contribution na yo, y'a moi, c'est très important pour notre organisation. Pour la communauté, comité d'organisation, pour pousser la place à président avant de communiquer
etali bino.
biloko baloba na ngata na jato.
voilà, chose promise, chose faite. Nous vous avions promis de vous proposer l'intégralité de la manifestation de chorale Groupe Christ la Gloire Banankembo, qui a vu le jour un certain 1er janvier 1977. Et comprenez que aujourd'hui, le 4 janvier 2021, nous sommes en train de commémorer notre anniversaire, mais nous avons bien voulu, la comité avait bien jugé que le premier, nous puissions laisser les parents festoyer la fête de Nouvel An avec leurs enfants, et pour nous, la fête va se dérouler chaque les 4 janvier. Et voilà, merci, merci, merci. On a associé cela avec l'Agapé. L'Agapé, comme vous voyez, on a passé une ambiance chrétienne. To passé un moment ya kitoko, ya koseka, vraiment kolo na biso Yesu Christo Messia, azui lokumu na milulu oyo ndenge eleki. Vraiment, Eza malamu mingi, la Bible dit, il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble, car nabisika yango ndetata asopaka ebele na mapamboli. Je suis tellement dans la joie parce que toi tu es béni. Parce que toi tu étais venu, parce que toi tu étais avec nous en esprit, parce que toi aussi tu as pris ton jus et ton repas, tu as mangé, tu as bu ensemble avec nous, même de loin. C'était vraiment l'Agapé international. Na sepeli, na bandeko nyonso, oyo ba participer na Agapé oyo physiquement, topé na esprit et pas nyonso bozala qui vraiment na zone dimaete, bozana biso elongo pe sensibilisation et salamaki vraiment na ndenge oyo to okaki ko sala. Boye toko loba merci mingi, merci, merci, merci. Na nzambe tata na kolo na biso Yesu Christo Messia oyo asalaki ete ngai na yo tozala bana ya nkembo, ngai na yo to se retrouver na kati ya chorale bana nkembo, ngai na yo to benga mabana ya molimo. Je bénis l'Éternel, le Dieu du ciel, pe na pamboli ba fondateur to pe ba membre cofondateur ya chorale oyo nzambe apambola bango, papa Petro Moshimeki me pa yazali et molimo na yepe malakimia, papa Pele, papa Ilonkolo, bango nyonso papa Seth oyo bazalaki ba koko na biso, disons Seth oyo bazalaki relégué na nkiri, nzambe a bomba milimo na bango na kimia, mpe bayaya nyonso oyo babandaki lisanga oyo ya Jérôme, ya Eva, ya Pierre Mukoko, ya Eva Ntimba, bayaya nyonso wana défunte ya Sele, mama Sele, oyo nyonso babandaki nzela ya kokende epai ya papa Petro Moshimeki, nzamba pambola bango, chef Mujiri pe libota na yo, nzamba pambola bino epai bozali, papa na biso yo bankadre biso, basungi biso, batei biso, bansenye biso tokoma oyo tozalelo, papa docteur René Vincent Chibula, pasteur Boni, papa Pascal, papa Warne Mampuya, papa Daniel Ponino, boleki tellement ebele, na pesi bino mbote ebele, na mboka Canada epai bozali, nzamba pambola bino mingi, nzamba pambola bino, bayaya Gilles Kabangu, na ngambo ya Europe, tobosanité, tozala bayaya na biso ya BG, papa BG, nzamba pambola bino, papa Chilou Makutungu, papa Richard, polémique na polémique. Papa polémique, yayo yangoyo, nzamba pambola bino, ma meilleure vœu, maman Angèle Bopolo, la journaliste, Yabana Nkembo, journaliste internationale bien sûr. Yabana Nkembo, nzamba pambola yo, pambola libota mobimba, papa Mputu, nzamba pambola yo, papa Feli Mputu, papa Mangi, nzamba pambola, papa Louer, nzamba pambola bino, ya William Mpaka, nzamba pambola bino. En tout cas, boza ebele, papa Mangi Bayekula, na bosanité, Freddy Ndongala, Irlandais, nzamba pambola, papa Nabiso, Landry Ndongala, nzamba pambola,
nazomona mama Pati ya Luma na ngambo kuna ya South Africa nzamba pambola papa John Luma soki na kena ngambo ya Belgique wanga ya tango nyoso mami Penge de tous les temps nzamba pambola libota mobimba mama Elisa Boa nzamba pambola na kiti na Afrique mama Jeannette Wavewa ya yo yangoyo papa na biso Roger Sunda ya yo yangoyo vraiment nazo présenter ma meilleure vœu na bandeko nyonso na ba ona tangi komo na ba tangi komote et puis na bosanité équipe na nga mobimba ya presse oyo na travailler na bango ane mobimba pour topé sabino résultat oyo topé sibino nazo mona bongo mama Chaku mama colonel Chantal Kuyenda et pa yozali Nzambe apambola yo malgré tout mon absence na yo physiquement na milulu mais nandimi ke na molimo zalaki na biso elongo na bosanité mama Denise Mboma mama ya banebele na pesi yo merci na bosanité papa Freddy ndonga la tala musika mais ozala kati ya commission pe ozo sala oyo koki ko sala na kati ya commission Nzambe apambola pe tozalaka encadré pe supervisé na papa diacre Prosper Mantsoni Kabangu ya prosi dirigeant prosi ne moto aza ko landela biso lokola superviseur na kati ya commission ya communication et presse oyo ekambami na votre humble serviteur le prophète Eric Nkwadi la main de Jésus tika Nzambe a pambola bino merci de vous avoir nombreux todo senga na bino bo s'abonner massivement na chaîne na bino YouTube oyo Alta TV Canada bo s'abonner vraiment massivement boko mona ba milulu nyonso oyo ekozala koleka awa na Congo bokolanda yango vraiment en ligne na nzela ya Alta TV Canada ya révérend docteur René Vincent Chibula na bosani pété le coordonnateur ya Alta TV Kinshasa évangéliste Cessus Kapende Kabongo papa Psy eloba ya na ngai Angèle Popolo papa Psy yenda sa coordonnateur na bosani pété mama divine oyo azali secrétaire ya Alta TV Kinshasa tika nzamba lola abatela biso abatela mabota na biso l'ambiance continue très bientôt là beaucoup zoali susu en ligne première rencontre il y a grande famille il y a l'an 2021 kalamingi te na janvier awa beaucoup zwango lisusu Nzambe apambola bino Nzambe a sunga lisanga ya bana nkembo tokende toujours mosika toujours likolo bye bye bonne année Alta TV Canada, voir c'est savoir.